UDPS viva. Viva. Bonjour à tous. Bonjour. La classe politique est bipolarisée. Les faits Etienne Tshisekedi avait dit on va bipolariser la classe politique. Et voilà aujourd'hui. Lobby, tu voyez pas. Ce qu'on s'est dit, union sacrée, yaka. Ce qu'on s'est dit, yaka. Tu voyez pas, lobby. Et là, papa Lukasambo. Papa Tshisekedi dans le Bagambo, nous allons bipolariser la classe politique. Pour classe politique et côté des ordres. Souvenez-vous, il est fait vivant. Aboulaye Wade, l'ex-président sénégalais. Ayala Kanabiso en 1993. Avec comme ça la fantire n'est pas M. Mobutu. Avec au coup de la seconde à Cal. À côté de la Cal va congolais. Il y a ce qu'on a profité dans le bino, voilà. Les Aïrois, à l'époque les Aïrs, les Aïrois, dans un manque de maturité politique. Il est fait vivant. Pour la nuit, avant de constater, ce qui est à côté de Mobutu, il y a un côté de Mobutu, il y a une opposition, il y a une opposition. Oh, pour la politique, pourquoi il y a la classe politique est dans un manque de maturité politique? Or, à cette époque-là, notre mentor, les faits Tshisekedi, l'homme le plus intelligent de la planète, alors nous allons bipolariser la classe politique. Tout le monde comprend. Et voilà aujourd'hui, Félix est arrivé. Alors nous allons bipolariser. Pour la politique, il faut aller dans soit à gauche, soit à droite. Mais si il y a un lobby à l'idée, il y a lobby à l'FNF. Il y a une union sacrée. Mais si la bipolarisation est vendue à moi, tout ça, c'est comme soit à la union sacrée, soit à la Mbeya. Définissez-vous. Yango yoki kuna na intérieur va l'habiter bino ko kota na stade biso kuna stade ité biso la kaka marche ya soutien va professeur ni solo ko sala marche de soutien Félix. Alors bipolarisation ya ka te sali nini eye et c'est quand papa tsiki da lali kuna lali na sengo bipolarisation yango esala classe politique est monani soko tali pe na monde le komika bebongo otala kuna na Chine kuna Chinois sont derrière le président Nabango. Le président c'est qui est le président Chine. Xi Jinping. Xi Jinping. Bango nous sommes simalaye. Aucun n'a réussi pour nous. Bango nous sommes Poutine. Vous comprenez? La définition politique est vendue siki. Et maintenant la RDC, comme le Mator avait dit, la bipolarisation de la politique congolaise, et voilà, est arrivée. Tout le monde la famille. Comme il bipolariser, soit dans la réunion sacrée, soit dans la Mbeya. Ça l'a défini. On a le premier point. Deuxième point. Dans la Likambo, il y a Mounene, il y a justice. Likambo Mouké, c'est la Cour constitutionnelle, Cour constitutionnelle, la Cour était compétente. Là, on a des compétences, on a des outils. À chaque moment, la Cour est compétente. Mais cette fois-ci, je crois que la Cour, langage est compétent et bungi. C'est ce que j'avais souhaité. Alors, tout ça a dévolé la personnalité à Moutou. La constitution va compliquer. Et d'ailleurs, pour votre formation, le fait Etienne Tshisekedi, alors on a vu le référendum en 2005. Alors, vous n'allez voter ni oui ni non. Parce que cette constitution est mal élaborée, mal conçue. Tout ce qui est kenda voilà, les Congolais ont voté oui. Or, ce n'était pas vrai. Les Congolais kenda raté. Ndambo bakei baté non, ndambo bakenda kité. Alors, c'est que le non a gagné. Mais bango babibiso non, les Congolais ont voté oui. Bakamiti biso constitution mobulu balati biso na ndoto. Et la Cour constitutionnelle a comme une interprétation comme mot. Mais biso tuni bango. Le fait c'est à vous les combattants de l'IDPS, vous serez les bons pour interpréter les lois du pays. Tout le monde bango les compétences simples. Bino et biso est compétent. Mais l'accusation elle est deux personnalités, personnalité institutionnelle, la personnalité physique.
tozala kaya matala poni balobi na biso matala poni yo ayibi po baitali makamungulu na kukanga lonzo oui mais bakanga matala poni yo ali ex-premier ministre bino siko na loi kuna bokoti yo voir un ex-premier ministre contre la JGT mais la personne matala poni n'est pas premier ministre en soi la personne matata poni c'est une personne mais une personnalité institutionnelle c'est premier ministre. Mais la loi invite, le premier ministre ne serait pas jugé. Mais la personne serait jugée. Et voilà aujourd'hui, voilà l'embête malam. On est tout ça compétent. Loi est la Cour constitutionnelle et ça la makabongo et utika la bongo pour le yango. Ils seront jugés. Tout mettre ma bongo na justice. Troisième point, il y a les Kambouya. Il y a Kagame. Non, je suis dans Kagame. Kagame a sali bêtise dans Bénin. A commencé bêtise dans la Lingo Tambousa Yango Bokili Mobile. A qui est dans la Guinée. A comme une bêtise dans la Guinée, malheur à lui. Guinée, qu'on a son la catégorie Saline. Voilà. Montre la comme une langage. Au tête, Kagame est le gars de Yamote. Au Mousso, Kagame est le gars de Congo Yango. Yango Bissot au Senga. Communauté internationale. Bon, il y a mingi alors que Papa Tshisekedi était vivant. Et comment il est la communauté internationale a dit ceci. La communauté internationale. Mais pendant que vous, la communauté internationale, vous avez les lois de la communauté internationale sont supérieures à la loi du pays. Donc cela veut dire voir même la constitution est inférieure par rapport à la décision de la communauté internationale. Maintenant, vous posez plus de questions. Pour Papa Tshisekedi, l'homme le plus intelligent planète à l'envers de l'homme. Dans l'analyse politique à Congo, les questions sont plus importantes que les réponses. Et maintenant, tu retournes à Bino. Bino, vous avez la conférence de Berlin. Congolais, mon gars, on a dit. Vous avez Bino, vous avez Mesa. Vous avez Congo, vous avez la limite frontalière, nous se vendent à rater ça, les vendent. Belgique, colonisateur. Il y a un moment où tu peux être en Bela, non, Kagame. Alors, bien attention, Kagame, tu es fou. Comme tu es fou, il faut savoir qu'il partit au Rwanda. Il faut que tu colonisé au Congo, tu es qui binoté. Tu es qui au moins Congo, dans la carte, ensemble, il y a un royaume au Congo. Bino Botalaka, automatiquement, non, la communauté internationale d'interpeller que M. Kagame. Kagame a fait une violation internationale. Kagame est comparatif. Hitler. Kagame c'est petit Hitler en miniature. Pendant que Kagame est vivant, il est en train de circuler. Nous demandons à la Belgique, puisque vous avez la limite de Nabiso, à intervenir Kagame. Nous demandons à la communauté internationale, il y a signataire, il y a la conférence de Berlin, va interpeller Kagame. En cela, nous voyons qu'il y a plusieurs pays. Et nous attendons plusieurs pays d'interpeller Kagame à la bêtise à Salaki. Ça, c'est une violation internationale. Il n'est pas de vivre. Je crois que Nasukina nous a un lobby pour faire ça. Merci beaucoup. Bonjour, chers combattants. Bonjour. IDPS, viva! Viva! Nous avons ce slogan. Nous faisons partie des masses. Nous avons IDPS. Dans Samboula, Doye. Donc, leader, il y a une union sacrée. Ils ont Bisso. Donc, ça, le lot, c'est le 28 avril, vendredi. L'objet, c'est le 29, aux Anastas de Martyrs. IDPS, viva! Viva! Fatibé! Fativi! Visionnaire! Fati voyant! Nana Zobenga e Gungu Pemba. Kololu Pemba. Kombo ya Fati ya mikolo ya ngoana. Bao bayebi Gungu Pemba. Bayebi yango elakisi nini. IDPS viva! Viva! Je crois que lelo toko solo la mandambu. Ko la mangonga nga ezana mandambu. Usa mama kambebela oloba. So ça ba combattre IDPS. Nazo kende nanu na Goma. Na ke na Est directement.
koyebisa bana lucha koyebisa bandeko na biso ya Goma ba oyo baza manipulé, ce n'est pas tout le monde. Bandeko ya Goma ya Est oyo baza manipulé, oyo bateka mboka na bango lokola Shaka Zulu atekaka mboka pona miroir. Shaka Zulu balakisa ye miroir et pas Bamindele amimoni akelakisa bango place nyonso chaîne de minéraux ezali secret ya Afrique du Sud aketekela Bamindele. Bamindele baye ko récupérer Afrique du Sud ti basimposa batikala pe kuna bakoma ba Sud africain ndenge bandeko na biso Est parce que ceux qui totali partout okomona jamais étranger moko baye na kombo ya ba Congo ya Congo central aba na ko menacer ote ngai naza congolais bazate okomona étranger moko te aye na kombo ya Équateur a s'imposer que nga naza congolais bazate okomona étranger moko te aye na kombo ya Kasai aye ko s'imposer mais bayaka kaka na kombo ya bandeko na biso ya baswahili ide perspiva bayaka na kombo baswaka kaka otenga na samuti ya Maniema otenga na samuti ya Nord Kivu nga na samuti ya Sud Kivu nga na za Katange po swahili pona ngai normalement eza nango langue na biso te euta libanda euta kuna pa ba arabe langue pena ya ba congolais eza lingala eza kikongo eza chiluba po okotambola omona nga na Congo soko oyoki yango na Angola loba ba congolais nde basani bazoloba ngo kuna moko kende na Dubai oyoka swahili okanisa ke muloko na bango or que rien soko bandeko na biso wana baza trop manipulé bazwi ta ya manipulation ceux qui doivent souffrir lelo boye eza bandeko na biso Est bango nde baza à la base ya misère ya peuple congolais pendant plus de 20 ans depuis 1996 Est la République et komaki na infiltration président Tshisekedi aye ati état de siège pona kosilisa zoba oyo ezosalema kuna avant président état de siège président azalaki na Beni wana tozala Ilunkamba Vital Kamerhe directeur à cabinet à chef de l'État président comment na Beni président alobana bandeko ya Est na kotia vi na nga angel il s'agit de kokufa na sa nini na kokufa po pe kota wapi na Est président anosaki yango balingeli président Boule bati mosusu bakoloba te moi je suis combattant de l'IDPS nakobanga mutu te IDPS piva kobanga te tokobangisa président alobi asilisi bango balobi yo olingi olakisa nini yo olingi olakisa okufa ça va zelo okufa lelo maréchal chauffeur ya président aza wapi ezalaka parti ya jour wana président anosaka ke soki esenke nakufa mpona Est na osala nini nakokufa babeta ave ya président IDPS piva bandeko na biso ya Est na complicité bino batie état de siège eza mpona kobara route na baennemi ya République démocratique yo oza mwana lucha wana toyebi ke eza bamouvement citoyen bafilimbi banani bango nyonso mais bamouvement la ezalaka soutenu par le français bamouvement baaméricain oyo nani oyo fondation Bill Clinton bakolo Genève bango wana nde basoutenaka bamouvement na Moïse Katumbi véritable parrain na bango babandi koboya état de siège batelemi balobi ote bandi état de siège rien nde makambo ekoma ebele bato bakoma kokufa mpona nini batiaki état de siège mpo ezalaki na bamort bato banda kokufa nde ntina batialaki état de siège bango babaluki ote état de siège nde banda batiaki état de siège bato bakoma kokufa ebele le monde est en envers
tozoloba na bango boye président Tshisekedi azolanda biso président alandaka biso biso toza bana IDPS toza ba congolais de père et de mère état de siège et kolongwa kaka jour à dernier retranchement ya ba rebelle nyonso tina rebelle ya suka tina bébé ya ba rebelle mwana suka ba rebelle ti mukolo wasa nini akokangama ou akufi ou akangami l'état de siège et longwe ce qui était de siège c'est la quitté Kagame lingala lela M23 bima ponani et ça pour l'état de siège ba Rwanda bazokota ba oye basala cop na bata est ba yebi bazokanga minere na chambre ya mutuka ezokende Rwanda citerne mutuka ememaka carburant na ba citerne bakoti minere na kati bino bokanta eza carburant or que minere tout ça est ça démantelé à partir d'état de siège tous les copes mabe ezo salema le loba installé état de siège yo mwana mboka okende koboya ote état de siège bolongola yango toyebi bato oyo basalaka nini batindaka bango président oyoka bango te badepute na biso mpe bakoyoka bango te soko otali la majorité bato baboyaka état de siège bango mpeka bato bazoboya de père et de mère bato wana kaka okolandela bango kaka bango état de siège toboya yango toboya loi ya congolité kaka bango bandeko na ngai soki loi ya congolité eleki te na mboka congolais totikali ba pauvre mpo na libela na bana na biso soki loi wana eleki te bolimbisanga na terme tokopangisa baétranger boye obwaki ake pene na kiva vandi asisa bengi yo yakawa congolais allez pangusa apangusi opangusie obwaki nenga baindie basalaka bakongolais na biso wa mboka na biso besclave na mboka na biso yo bazwa décision bana mboka bagérer pays na batete nyonso ya pays batia bapropre fils du pays mpona kotrahir mboka te yo mpe kaka mwana mboka congolais oloba o te eloi wana eza mpona kokabola bacongolais est-ce que soki yo oza victime te ovivant na libanda biso toza na mboka tala bachemise biso nyonso olati bilamba balo oyo deja mundele alata à cause ya banini makambo oyo Béton idps piva Laurent Désiré Kabila yela biso ba Rwanda mais ntango akomi atake mwana mboka conscience ezongaki te ezongaki te alobaki non te na boyi biloko nalingi bana mboka mpe basala nini base retrouver bamoni bongo baétranger basala nini baboma ete baboma ete muzazali lelo bazoluka Faci na niveau na domaine tout baluki Félix Tshisekedi na niveau tout baboma mpona nini mpo alobi ke olingi Congo yaka na coopération gagnant mpona nini mpo aza nani mwana mboka ndeko na ngai moka utai koloba awa procureur combattant na biso moko en tout cas na félicité ke na analyse asalaki alobi tosu par exemple le président étranger aza papa na ye aza étranger maman na ye aza congolaise mwasi na ye aza étranger akomi président de la république toye kozwa sikoyo maison civile composition ya maison civile okomonaka na maison civile ya chef de l'état parti mosusu euti libanda ya mboka côté ya mama euti libanda ya mboka yo président yo moko oza na ba demi frère na kati ya maison civile est-ce que oza sécurisé tango bato bakoloba o te bakombatant bonikolo mutu moko auti kosala invité airefilelo azoloba ke bato oyo balingi
loi ya congolité et les cas les arabes bataille de pes les nous n'attendons on est 6h30 après 6h30 même te so bolandi après à l'obike à tu peux balingi loi wana les arabes bataille non sacré mais moutongo azana combo ya ba congolais oyebi soko olandi kombo wana olandi source na ye olandi okosutuka boye ebimela na frontière biso toza bana mboka oyo to souffrir ça c'est notre pays faut se battre Tshisekedi alobaki prenez-vous en charge comment sikoyo biso toujours s'en prendre en charge yo étranger oya opesa biso ordre na mboka na biso Sarkozy ayawa aya kopesa président ba conseil epola ba conseil ya pambala président Suisse ayawa ayeli biso ba conseil ya pambala soit disant les décideurs oya uta koyawa Anthony Blinken mission na yela kawa le lo suti na ngwezawa de ce peu-là, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Les démocrates américains, aussi longtemps que Barroso a la pouvoir, les États-Unis vont il ne peut pas. Votre information, même Sabino, comme un lobby, bon, on va chinois one et dominer $. Il ne peut pas. À cause il y a faux politique qui est à l'Occident. T'allez le registre à Khartoum, Soudan, dans la capitale. Jungle continue dans la capitale. Bango batindi avion na bango et yena Djibouti et ko bimisa batu na bango. Siko ba peuple soudanais bazo souffrir. À cause de nini ya songi na bango. Donc ba occidentaux baza bato yo biso to repesa bango confiance te. Yango moment na ngai soki na telemi liboso la bino mukolo moko te bomona nga la exemple ba américain. Oh les États-Unis ba décider bon. Les États-Unis ont décidé malamu pona yo. Banda to uti to sala banda to sabala mike. États-Unis c'est décider makama malamu. Soki États-Unis a solo a décidé pas na volamu na biso. Mais le toza na viol. Kagame makula ye awa. Bazana ba preuve que Kagame n'a pas agressé RDC. Fati a tout ABC nani Macron nazo zelayo au condamné Kagame farabo nani. Pourquoi il n'a pas mon côté? Parce que Kagame est un simple exécutant. Kagame est un gris. On va poser wana et ça le mouvement et tout que le rabango et bien c'est le rabango. Kagame azalaka la fière wana po ayebike bakosala ye eloko te à l'aide na bango yango ngai pona nga une fois moi je suis président américain Mouza afukimisa bango Laurent Désiré Kabila ba société kangama na Belgique na Europe ba société kangamaka Fati akena bango na ninga propre alibiba na mai wana pesa état on considère biso comme état bolingi bomengo na biso pe bolinga biso bolinga ka bomengo na biso te biso population bolinga biso te comment se fait-il ce que tali na misapi ah ba congolais ba alliance banana bazana ba noir est-ce que kobala ezali kamumutu fasi mela kisi jamais avec l'église il ne peut pas emploi, Moussala, c'est un droit. Pourquoi va t-il gratuité et enseignement? Bon, Moutoua yeba ko se défendre. Ayeba ne fisque kotanga na kokoma. Pour ça là utile dans la société. Donc emploi et ça droit. Mais dans le Congo, Moutala qui ne sait pas qui s'y passe nini Moussala. À cause de nini, à cause de malheur aux occidentaux va lutter la biso. Les Américains vont le biboy, les Européens vont le biboy. Oh, Union européenne, nous colonie n'a pas décidé de faire pour la Congolais. On can savoir pourquoi la Moutouna. Dans la vie, il y a Soudanais na minute. Soudan ma 3 contre Songi. Au moins, Azoni nga longolo na pouvoir. Au moins, il y a pas ça la poste à Bomayo. Donc, yo, Zala na Emaël. Yo, pe, Zala na Emaël. Babeti bango mitou, boum.
banani bakokufa nde eloko basalaka biso na bata este balingi bakozwa barwandais bapesi bango kombo o yo boye yo à partir lelo kombo nozwa boye yango biso toza awa tokodenosaka chaque jour oyo ya mabe ya malamu tokobetela yango maboko ya mabe tokodenonse yango. Ça c'est notre pays. Nzamba sali biso grâce tozwa plus du pays. Alors jour bazo luka batia que tokende parce que na yoki mutu mususu azo déclarer jour à vote il y a des pères et des mères batango médiatisé. Ceux qui mutu ya opposition ne a proposé likamwana toye bango déjà que babimisi mbongo Union européenne ba Moïse Katumbi banani pour ba corrompre nango ba député. Parce que démarche na bango ya suka. Démarche na bango ya suka yango wana. Ceux qui font par exemple tokolo ba le président corrompre bango parce que ça droit na bango. Par exemple le président va proposer félicitations à vous pour attendre moi $10,000 bango ba ya peine à 50,000 na mutu moko. Ils sont capables de le faire. Yangwana biso bana mboka jour wana ya de père et de mère mutati kala na ndaku te bangona kati biso libanda. Comment ça fait-il deux pouvoir nous sommes au pouvoir ceux qui payent ça qui malam parti au pouvoir ba jeune balo se retrouver karaté ce niveau à cause de banini il y a ba coalition il y avait étranger. La gouvernance c'est étranger. Ils ont eu le temps pour diriger Mboka au étranger. Joseph Kabila n'a pas le Boko, n'a même pas sami balé. Ceux qui Joseph Kabila ça congolais ba ya ba katanga maboko. Nous ba sala nga lokola sera ba belge. Batunga. Sakola Rwandais. Ceux qui azala ki mona mboka. Yo so mona mutazo somba 200 hectares. Pardon, 200 km². Attends les États-Unis. Pas multimilliardaire baza. Nous avons 200 km² pour na yemoko. Ceux qui bitumba obo somo les ana na bandu. Nyana sala ki na bande komoko kuna. Balobike ba ya kabazo revendiquer bazo benga na bateke. Pourquoi pour bateke la Joseph Kabila mabele na bango. Donc bango baza suna mabele te. Mabele na bango bateke li Kabila. Les lois sukoyo, yo congolais balobake, loi des pères et des mères, et ça loi oyo, il faut que ça va congolais pouvoir, et puis ça puissance, yo le baote et que diviser ba congolais. Na yebite congolais ya catholique, bien congolais ya wapi, na yebite. To yebike ne kona biso ya catholique. Ye kanda na ye ezalaka nini tanga Congo. Libe pèse bifa. Bon. Ambongo na cité awa bolimbisa ngai nayiba mwa minute muke na ngina expliquer muke ba congolais eloko ni rando na biso na mbongo euta wapi à partir d'aujourd'hui on va habiter oui mais que rankini na biso na cardinal mbongo euta avec ou sans machine nous allons aux élections calcul na bango zalakani. Il faut utiliser le combattant de l'UDPS comme brouette n'est président Gilalouba. Ba mesana ko soit biso to sala ka marche ya CLC. Bango ba bimi en tête. Or que ba sala ba action ba combattant UDPS. Biso to bimisa ba soutien ba musulman to sala ba croix d'NZT to sa to fenta ki sango po to mema masse. Mais ba sango ba monana te. Mais bango ba kanisa ke bango ba sala ya. Tant ba yo sala ya bango. Est-ce que sala mouvement? Bango souci na bango ezala ki nini? Il faut bitumbe bimana mboka. Lokola déjà ba occidentaux ba tsaki minduki na Gabon. Ba tsaki ba préparer ki na Brazza, ba préparer ki na Angola. Joseph Kabila a imposé machine à voter. Joseph Kabila a imposé machine à voter. Bolanda nga ya wana cité awa pour tout natika la ndeko sango. Tant
Tant IDPS a levé qui était avec sa machine à voter, nous allons aux élections. Bah mon qui déjà que ceux qui IDPS a participé à Bitumba wana, moyen mission na bango réussir exacté. Il faut IDPS à Zara. Yango moni ba sala cop na Genève. Balinga boule. Discours en fatia sala na triomphal. Ezalaki président Fati ba pesa yon kopesa. Félix Loba. Bisoto Melimbondo. Muta trahir te. Bino ba militant. Mutuno stokopona bandimaye. Ba pesa yango Fati po ba yebi IDPS akoboya biloko na bango to baneda koloba Fati ou rien. Basali boy ti ba yiko sala tout ba écarter Fati. Tant ba écarter Fati biso IDPS to boya yango to zongi si Fati na nzela ndia problème to mimana catholique. Parce que Mosengo a cédé déjà poste na pas mbongo. Ambongo nenga zana azala kana problème ya mutakufa. Azana nyongo ya Mosengo. Aso place à Mosengo na place fallait pas azala. C'est un cardinal primaturé. Azala qui préparait. Mosengo tellement comme il a soif à pouvoir, a soif bokonzi. A tika ki nyonso a cédé tout. Pour aso préparer à longo de Soudan. Aso ça l'entraînement. Kalata aso kota na ring. Ata la rabo carte balukarate et baluki. Et puis ça bango trouble. Kizungu trouble. Nde yango bozomona ambongo akoma lokola ennemi phare. Aldimi ko kende ko sangana na Kabila, na Katumbi, na batu wana po balingela biso boule. Mais campagne na bango na maye. Oh. Lokota, lokono. Il va pèse pifa. Na chité na pesa numéro na nga téléphone. Plus 243 90 92 66 23. Combattant à 4 heures Pablo Kwapamba. Annonce Asuka. Lobby. Tokozala na stade. Lobby est le 29. Tokobandela awa. Fondation Gilles Monière Robandela awa na siège na ye awa. Ngai soki na longwa awa, na sina salaki mobilisation na ngai en tant que chargé en mobilisation sectionnaire à Ngiringiri. Ya parti na salaki déjà oya nga mobilisation soki na longwa awa na kokende moi côté moi après na kiti na jipe oya nga ngulupa. Na kita na bango vers na stade. Wow. Mututu azangate tokende to la qui sa face à monde que population elingi Fati béton, population elingi kuku pemba. Il ne passe plus va. Lobi mutazangate biso na stade. Wow. Merci beaucoup. IDPS viva. Viva. Congolais ba Congolais kotikala ba ko. Makambu ya RDC eza changement ya ordre mondial. Hein? Parce que ceux qui tolandi ba américains na ba français eza ba organisation na République démocratique du Congo.